Et pas faire rigolo la pas foutre à Batounaï. Si moi rap va foutre, si moi il en est rap hein. Il en est rap. Pour fallait au 15 minutes tandis que bino obeti concert à Mounene, ya sala Mounene, abi mutu moti au contester. Comme ça m'a mesure atamu po zo fana dimbe la tana mbatia. Ya le king. Ozomona. Et pas faire rigolo la pas foutre à Batounaï. Si moi rap va foutre, si moi il en est rap hein. Il en est rap. Lobito la kaki mokili toko kabonate. Lele kominde toka banana bonanga. Mais ils ont débatté parce que même ba fouti ngai $10 ils ont salaire nanga. Ah bologena lela trésor mancour kumbela mokili ei kumbela mokili trésor mancour kumbela mokili talaka yo mukumbi kumbela donc la terre est à toi kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne kumbela mokili tala bango bajaloué bazobanga banga banga mankuru wetu alobaka te tozore mankuru wetu kumbela mokili nzambe aza malamu Zlatan Boloke identité. Voilà, chers amis internautes, merci pour vos belé le bossa écran Nabino Kolanda. Oya bino bo mesana kolanda mingi le prince de la presse trésor Mancour lelo nazanga moko te bo santika dio bo si bo moni donc lelo bo mona dio o ba isi bino za ya somo quoi donc avant kutuna na pesa ndeko nanga mbote na pesa pe liloba donc te di mola avant na pesa liloba na fasi no ba staff tout ya mama sa tout ba soutenir biso na kati ya ba chaîne na biso donc kumbela mokili te di mola TV donc bozara toujours branché la chaîne Nabino Kumbela Mokili na fanti Eric Tente Masanangai na bosanité Jove Massamba Chris Genda bon chic donc bozara toujours branché Teddy Mola boni papa. Ouais, voilà, merci. Vous s'abonnez massivement na Kumbela Mokili, vous s'abonnez massivement à Teddy Mola TV. Biso zana pour la promotion d'artiste. Tout ça na partie pour te. Donc na sibino mo mona bamisa fali tout le temps tozana bango biso lingi boye tozana te po to koma kamoko boye toto ina mutumo boye po pesa biso plifono biso za TV et la TV en tout cas merci pour s'abonner massivement je fais ma samba mbote merci l'assistance imbatable turambo mazala wana mbote lisusu na moni Patrick Mbanga Mbinzo na Belgique. Patrick Mbanga Mbinzo. Voilà, merci beaucoup Bossana qui est. Mbote na moni maman cour de grand à Lyon na pesa mbote na moza simba mona njila tongo. Na pesi mbote lisusu na moni Ninel Mandika masana ngai na pesi mbote José Mboki na lemba Papito Kindudi mokonza lemba masamba ki noa l'envoyé spécial du chef to yambela mino artiste na bino na kombo ya Jino Mutokwa en tout cas sans flatterie ayebi vom so anaye donc on adore ça la promotion nze mona bimisaki to solo anaye bo rester branché toujours na ba site na biso mais te di mola tolo banane yozo trouver chango neni. Parce que déjà ça c'est bima déjà mais yo trouver on ndeni donc on a vu que déjà Jino Mutoko ya nzembo liboso ta sala asa nzemona sala na libre parcours on est poisson d'avril ezaki meilleur chant au Mutoko contesté asa va aligner au to pc 20 chance et loko beta mbonango kitoko mais bo télécharger na ba plateforme nyoso bo sentir bo yokae asa li va musala kitoko félicitations na Maître Kenso le nécessaire, na sanité Mwalim Djibril souverain donc ezakuti ya okene musika te di mola na ebite yom to kobenga ouais je l'ai toka kota poto solola babi dio voilà faut bana mombele toujours dans bana mombele merci trop merci merci yo foza na katikati wana bonsoir papa bonsoir Kumbela Mokili. Bonsoir. Bonsoir, Teddy Mola. Bonsoir. Bonsoir à la bande de Koutou, à la ministre. Et puis, à la Moi, bonjour, na bango, partout Bozali. Boni santé, boni makamunyo so, tant on se passe au ndeni. Ouais, santé, ça va par la grâce de Dieu. Tant on y a sur le canon qui toko. Tout ça, on a Mikili. Donc voilà, tout ça, on a Mikili. Ça fait au moins depuis février. Si c'est 5 mois déjà. Donc voilà. Vous me liez, là, qui patron, la lobby, oh, Akimi, mais Azongi, la épée. Donc, des fois, tu as participé mon conti boss. Et c'est grâce à elle rey mago mbotenae et puis na mana na ketchup na ma fante tout donc voilà. Mobutu.
mobutu alobaki o omoi bato mosusu akimaki déjà mais tellement toumeli to azongi susu akuta biso toza kaka bon bino saka rigole kaka ezaka animation donc baza na bango pepele donc toza na belle et bien. Ouais, merci beaucoup Junior Mutokwa. En tout cas, félicitations d'abord na Piso Bimisaki. Merci Teddy Mola. Ezaka motu quoi. Motu quoi. Motu quoi. Ouais. Motu quoi. Motu quoi ouais. Ouais. Wana kuma kombone ya mama kasi me. Bangala te. Comment bangala mando na biso. Motu quoi mbimba. Comment mbuza. Ndeko mbuza. Tengombe. Ah bon? Voilà, voilà. Merci à toi en tout cas Eloko Bimaki. Promotion pe kitoko déjà bandi. Ouais. Ba sepelaki ngai tozaki na rendez-vous des photos ça na yo. Mais tant que nous voyageons le même lundi ou mardi. Mais il y a des gens qui loin de Babengi comme on a commetté un déco à 5 il faut les cas. Déjà comme il y a titre Bochaki hors série. Biso zaki na conférence de presse bolobaki yango. Donc na pesa ki combo na il y a titre na parce que biso za pour fanatique entre bino na ba fanatique. Question na ainsi que ça na téléphone. Ouais, merci Teddy Mola pour la question. Bon, tolobaki titre hors série. On est victime et ça dirigé par Niakovic Bazali, dirigeant Bazali. Boss nango déjà fallait pour pas handicap la merveille. Mais bateau responsable nango Bazali. Donc boss a repé sa idée à produire bateau, mais bateau ba Hollande ba combo ba sous Bazali. Donc voilà. Et puis combo ça n'a rien à voir dans ma musique, combo dans combo kaka. Donc le plus important c'est boyo banze moza na 4 donc voilà. Merci beaucoup. Na entamé maman question chouchou. Bobimsi yo Papi Kalombo Nata na c'est qui na télé chef à télé. Ouais. Mais si ko bache kiti moko. Na yambaki pa ndeko Papi Kalombo alobaki kitchenezai pour na yo lobani. Bache kiti moko mais muto vandité. Bon pour na ngai déjà ngana lobaki déjà moto ça tout ça ngam la conférence de presse na bagi ngal nga bato ba yoka. Vous comprenez? Donc, nous avons tout yoka kaka et puis bazo yoka, ba féliciter. Donc, koyemba, ba mélodie, ba maloba, ça m'a biso. Donc, commentaire et belé que tu as ba yoka kaka ne. Ba so ba yokinde ba pesa kituana, pas muto ba liba pesa. Donc, non le pechel kalomba ba kiteza yi, nga personne kiti na ngai, wanto mais ça aussi au lobango. Te ngaru de côté assurance déjà la pongi. Parce que na ebanzela na tambola. Au moins nzembo na embi. Ils ont 3 ans maintenant n'enga mikolo parce que son mutum susu habité 3 ans on a n'enga kala ozomona mais est-ce que biso ngana yemi on a n'enga mikolo siko donc on dit matin to beta 3 ans mais to beta 3 ans côté monsieur to aider tambo bo n'enga mikolo susu donc niveau na tamboli en tout cas batino so boki nzembo na ba féliciter ngai mutu mo katika ko boya nzembo na jusque là ah non malgré na nini wana ya YouTube ba tchaka de maboko mo tchaka très bien mo tchaka bo mais oya boye et les 570 personnes déjà battues. Bata boye, bata msuka moi 2003. Donc là c'est qu'on a gagné. Voilà. Mais ngana tunda yo question par rapport ya Chanao. Chanao olingo lobani na kata Chanao. C'est vrai lobi amour mais amour ngo lobi lindeni expliquer batpo il faut to solo la série ngo penda. Ouais bon nanze mona na bandagi ba douleur elenga nzoto na tikali pamba. Et si ba surnommé ngai litabisi à la vie valeur na ngai esila na quartier pona bolingwa lito santé na ngai ke na exil na ambo non ba douleur elenga nzoto na tikali pamba et si ba surnommé nga ba pesinga kombo litabisi à la vie on se comprend parce que valeur na ngai esila na quartier pona bolingo na yo santé na ngai ke na exil na mboka ba souci moli monanga na nzoto basali da remise et reprise mais amour na yo zakaka on se comprend dans le bamaka mobo ezama ngamba sika donc ezama maloba sika c'est-à-dire niveau inspiration donc voilà ezama maloba sika on se comprend donc et puis bon pour na sauter mon muke na suka na kenda na lobelo romona abi na peser à motema na bi peser boko ba matela bo affection et peser 0 kg mais bolingo na yo ezakaka. Donc moi si azo pesa mobile na yeke peser o ezana motema na yo o epesaka o e balancer et même affection quoi. Peser wana affection na yo pana nga ezo peser nango 0 kg. Affection na nga pana ezo peser 0 kg. Donc ezo peser te. Donc on a affection na nga te. Mais ngai bolingo no ezakaka. Donc voilà, en tout cas on a travaillé pena
na lobi maloba sika na au travail na nani na nzembo pour inspiration na maloba kilo boy na éviter ouais na travail na petit na ngamo na travail na petit na mo alinga petit na tangaye bon ya linga idée ngape na zui na développer pe ngape na chepe partie na ngai et puis voilà et puis c'est nzembo donc voilà Junior net nzembo boy sala so lingo chango il faut dikapa mo nango ata la texte ngo bien il pas bakisa mo quelque chose ne nzembo za yobo ouais bon net o eza production la belle est victime de produire biso donc biso to sali banzembo na biso to sali marambutu la belle est qu'à produire biso non ko sala makambo tout donc texte il y a tellement un texte il y a tel texte parce que to sali alors même na TV na nzembo atela chatel atali nini te alors ba donc biso to sali banzembo on a la belle à produire biso. Vous comprenez? Donc ça on a aussi nzembo na parlé na yeka na studio na biso est victime na yembiango wana et puis esili na on a présenté la belle. Vous comprenez? Et puis la belle à produire ngai voilà. Audio elle déjà bon clip est pour quand? Bon clip ça m'a déjà dans city le 25 le 27 déjà tu as baptisé donc clip m'a déjà et m'a le 10 août ne boss salobaki. Et ça la mienne. Clip na sali art na sali art. En tout cas, félicitations, on a vu que vous savez déjà. Si vous avez eu un poteau, 5 mois déjà, vous travaillez, est-ce que moi, c'est gros à ouais, bon, c'est gros à la penzate parce que il y a un mot dans la mise au voix. Malgré les actes que nous avons streamés, ça allait pour répéter, mais individualité, ça n'a pas voix et puis voilà. Donc, c'est aux arapénates, c'est aux aratés. Merci beaucoup. Une question. Ouais, na linga na tuna junior sous rapport ya bachana bino. Boka ni ndeni. Puta tango, photo yo kala to barada vérité. Tango ezaka o na longwaki nzembo na ngai wana na déclarer kango te. O vocal na ngai na déclarer te. Tango expliquer biso bat ba na biso. Chan wana eza déclarer na kombo na yo to eza ndenge ni expliquer biso to landa parce que eza bino na boza ba produit ya F victime. Donc le oza le là producteur a produit bino donc bino siko bosolo ndenge ni côté ya droit d'auteur te nzembo déjà za ngai parce que ba comment to ba bache nzembo titre chéri je t'aime comme junior motu quoi non na kati na YouTube ba komi kaka chéri je t'aime ba komagi liboso junior motu quoi ba komagi junior motu quoi kutu na benga ni yako parce que komagi na moyer na benga ni yako bongsa côté ya cha o. Vous comprenez? Komagi junior motu quoi. Donc les nzembo na ngai est victime à produire biso. Donc voilà. Mais siko na droit d'auteur. Bokulia mbongo ndenge mutu nyosa liaka mbongo na ndenge nzembo na yeto bo sali kaka ndenge kaka bon ko sali kaka. Mais le droit d'auteur déjà faut lier mbongo nango parce que net boss exception tout ça filé na SACEM. Donc ça ba par exemple donc après c'est déjà droit bo. Et ça par exemple to landela déjà ko ça filé na ba SACEM on a passé sur ba droit et zoya et zonga pana yo mokolo ba œuvre quoi. La reine d'Ingambote JM option mutu na yo lingaka mingi mais période sabiso no yebisa biso siko choix na yo ya koyemba na ndeko wana musu atikana na kisasa wana Maiko c'est là qui pona ni ouais choix na koyemba na Maiko eza parce que ndenge na salaki conception nzembo na ngai na moneke fona yemba na couleur na ye quoi na yemba na couleur na ye on mona yebisa ki ndeni Maiko yaka participer na nzembo na nga et puis to yemba ki no ye donc voilà c'est là on pour na sala ishona yemba na ye donc mais est-ce que pourquoi kasina nzembo na yo bon question eza na tuna ko ngo mais na mona ko kunanga bien te pourquoi na nzembo no kaka fali pour patangi pinagi junior tout quoi ouais kasina lobaki déjà posant déjà question donc atangi bongo parce que atanga déjà bongo donc ça nango normal donc ça moi bakisa ba commentaire belé ça parce que banzembo nyonso bana yemba ba voko mais pas batu mususu atanga bongo te mais pas na yo atanga ki mais tam ce jour on na studio ouais ah ouais et c'est considéré pas na yo quand na studio kasi non lui tam ce jour on na studio et considéré que à côté nzembo na tam ce Alex azo kango vous comprenez aro chapé mal ni aro nga benga boagi wana donc c'est pas grave. Ouais, merci beaucoup. Sikoyo kota la yo na poto wa bozo bosser, bo travailler dire en tout cas félicitations belé. Ba voyage bozo bouger na bino. On dirait tout ça qui nga ça ramona dit jamais tu comme imbattable.
todutaka mingi mpona bapasseport mpona bamisien oza na passeport non On a un passeport. ya yo otambola ngo boye nde On a un passeport, non? Ouais, ouais. tokomona yango Bon, malheureusement, on a toi permis la palance. Ouais. Non, 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 poche na tambola on te oza fond, mais na tambola nango. Parce que kokena ba ndina kenda Bruxelles on a chaque jour autant on pas battre quand même. Voilà. Ouais, merci. Question est tournée parce que ezaki moi omoni tolinto ba génération esika il fallait ko tia ba mise bozaka les. Na moni va fali atie bino les mutu mto déplacer na ndenge ya lingi. Na mona mutu lokona ambassadeur na moni azala Marseille. Bongo nde tolingi. Les até lokola boza musala pa mutu moko boye akangaka bino. Ngana tuna question na par hasard pa Papi Kalombo la nangai. Na moni va kota na chambre donc eloko abi jamais bima bamba. Ouais ouais. Abi pardon, oui, non, vous avez passeport. Et c'est un plaisir et puis confiance au handicap à Pessibino. Mais na mona yande comme sous azo défendre Kito Youssouf. Est-ce que vous bien na bon? Bon, Youssouf c'est vrai to sali moi quelques jours on est au causer te mettre sur l'anabiso. Mais quelques jours donc il y a pas même une semaine. Merci beaucoup de continuer toujours. Nde ozawa. Si on zembo no ba ligne on par exemple à Monaco. Handicap au tika au kobeta. Facile. Ah bon? Ouais. Au poni pe ba quelques têtes sur ma sano. On a déjà idéologie on les a et le bas me cale l'éloté. Et le bas m'a déjà que non, oh ma camionneuse au pesa à nos pona batu oh il a monique fois qui est na bango. Sauf que baton va pour na faut sa boss. Ce boss a monique non, te batu oh poni on a besoin na bango pe pour na ta batu mususu au changer batu. Parce que déjà ba mise ba se belé. Voilà. Kati kutute na kati kutute junior makambo pour la réponse là na tala ki conseil mo ba utu beta mikolo yawa na mona ki chief Kalombo azaki Imani azaki penani ba beta ndule mo awa na pesi mo pas producteur na bango wana ezaki déjà bien donc ah na soirée mo ba beta na soirée ba beta na soirée ouais na tala ki ngo ah donc handicap ayebine ke boke obeta po ba boloke bazalaki ba guitariste tout bazalaki ba numa tuma ba funk mo bazalaki et l'autre ligne en tout cas félicitations l'autre ligne ya wana dans mission fois Santara bazales nde tomona okenda banzela lokwa bayilo kanto la to kuti ozobeta bilo ya veno redi sala biso soki ezavuma na kenda ba banzela redi ouais le redi na koyembelo ni na ba bloka papa ozape na guitare isola biso kwa guitare wa mutu danga la rendi ngambote donc tala mutu bino yo la rendi ngambote na betala te eloko mtalinga yo nga ngoto te eloko akenda na eme betaka lobi tolakaki mokili tokokabwana te lelo ekomi nde tokabwanana bona ngai tala mwana moto oyo awei na makanisi nzambe ata batumbi nyonso ebandeli ntina suka nzela ezikaka etikaka kaka matambe elikya na nga na kozela se ochange ide jita bandeko motema pasi yoka nabelelisi maromasia ayebisanga maloba oya basantu yebaka yebaka jita bolingo nanga na kolela ndenge tozalaka nga na yo etikala sepamba eloko te na motema uta okendo ngambo kuna motema na ngai mawangu na yo kaka namonaka na nzela jita maya miso ekotangaka na miso ya basi ndenge ezalaka ndenge motion mpe bacharme lelo ekomi mwana mobali donc voilà bayilo kanto non mais obi niveau yembi awa nayebi te c'est-à-dire esalinga kuna bachar de poule la reine ngambote Sarah alinga Sarah maman na David maman ni Joka donc Sarah ngabo donc on a mon peu massamo na leader ba fana je veux masamba donc voilà ouais mais père solo la kaka solo la non c'est des mots là non zaki juste yé makambo lobby yango biso to ndozela ba fanatique ba lingaki ba yokaye pour ba mona pe kala à part conférence de presse nanga na yamba été et sali bien ndenge to beti dio parce que biso faut za fier au monde ba TV na biso yo surtout internet yo tozo contribuer trop na mo musique to contribuer trop na mo musicien et en tout cas biso lingi boy mais ça te so na yambi net junior boy to na muta koto ka koto non
Vous comprenez? Net le wana ebisengo bité. Batune mdo ebisenga. Oh ça fait longtemps bamisa fali mtu bazawa. Ouais, tout le temps au Kabou yebi. Ouais. Ba jeu mtu kwa il a parlé donc c'est quoi ça ouais. Donc j'avais ma Obi ka Congolais linga koloba trop. Net wa pencher tout ça maintenant. Vous comprenez? Biso en conférence de presse. Fali azakité. Mais toyaki te ka po fali azakité non. Tant to babi ma musicien biso doye. Toye peut te porter ma plainte na biso. Mais c'est absolument bien, c'est absolument quoi papa. Chango siko clip macan. Clip les 27 les 10 les 27 c'est ça 6 heures déjà faut bien. Ah aussi c'est le clip déjà c'est ça déjà clip na Mikila évidemment m'amener sur pépé donc le 10 août. Ah dans les 10 mois prochain non. Le 10 mois prochain il y a mois prochain clip bimi. Ah ouais. Mais siko pour na promotion boulende ni. Et là on y a aussi siko pour que chant oyo et sibir ba makambo yo poste d'avril et sibisate. Ouais bon pour la promotion là c'est na juba précaution. Et puis au moni semaine au mobimba to sagi nzembo bimba les 10 et puis na sali semaine mobimba na wanda ko boulende na ko banda na ko pour na mission nan parce que mission pesa promotion à part le kanzembo ya clip nzembo na wanda boulende na banda émission na benga bino déjà donc semaine mobimba semaine de mission et puis tant 6 heures aux en terrain to matrakango susu et puis donc na déjà ba précaution quoi pour la promotion. Si vous prenez votre ça continue moi parti ba deva Kinshasa bete ça pour beta avant contact na bangope yo bikara. Bata Kinshasa déjà ba banda déjà ça audio na radio na solo na bango zolo ka presque chaque jour. Ce que l'équipe a zotindaka donc presque chaque jour. À ta journée moro tenze motike ko zanga le canon. Na au moins 13 chaînes déjà ba le sangai et puis na clip e mabo la belle tango chaque clip na TV ngapela on sala promotion na ndenge nanga donc voilà. Merci beaucoup. Pour le mouvement sikoyo boza un programme non te bo vandi sikoyo ezaka ke so ba biga ba begika mbala moko OK. Ouais pour le mouvement boss à lobagi kozonga na biso en tout cas photo c'est la maramion c'est comme calme anzele fumwame et puis tozonga na biso yango tozela. Donc en septembre tu vas bouger. Ozonga matata te bitumba te pas na ba fanatique ba côté. Matata te bitumba te. Yo ozonga no. Ozonga normal donc sans problème. Siko na tout le monde songi. Lenga poto na yo ozonga pinda. Siko. Moni poto en tout cas somme tabi poto za fo mtonga de sima be pas dans le quota. Vous comprenez? Poto za ka bien banda makambe banda ba 1400 sur 30 sur ni les za poto. Mais sauf que ngana sala na kin. Donc on a bossé en kin, on a moyen tika na mikili exact parce que na sala na kin. Ya le roi mta sala rande yo sala ra te di mola. Tu bende kumbela sala ra to bobisi tourna kin na biso kumbela tika la kotot. Faut na kin. Tika la kin. Ozomona omona mo bizarre parce que yo sala na mikili. Thomas Langa joue ma samba, Thomas Masamuna leader. Mas Masamuna leader to mutula ngai sanda de molokai. To suprême nenga sala rane ne ba sala ga ba beti tourna kin o biseke na papa tika la koto bon malgré poto le kikin mais biso le sala na kin o moni moyen to tika la kin ya mboka na biso kin ele ki poto kin ya mboka na biso poto le kikin na sens ni photo da véridique photo da vérité ma vie sociale oui donc moi to za ya lobaté donc kin to za ba difficulté belé mais sauf que biso to sala na kit bonnet ngana lo ba mamunanga quoi ngana sala na kisasa donc voilà mona tika la eza vraiment problématique. Moi question moi songi on soit aider à 50 balles non bon babi fallait que pour 15 000 déjà 50 dollars. Est-ce que makambo est solo omoni maramsusu ba débat mususu ko tera na Yolanda te mais mais et bimi na susu nabi biso tuni ko dessus to sola ba débat mususu ya Yolanda te mais moi mususu photo lo bara ouais ba mususu baza ngana yo comprendre lelo que non mutaro va na ye asanga ma mneta mususu simba raté abi bon journalisme na ngalo ko simba te boy ko simba fona diembela tata ku komona été pour non le baka non peut exemple quoi comme ça ça me zo ratamu po zo fona diembela tana mbati ya le king ozomona donc ça eza sentiment na non yo lo bia diembeli mais yo ba te na kacho mo mkeli mbisa ya débat côté wana yo lo bia diembeli mais ça journaliste ça bia ça peut-être pour na ko aider pe bino pour fallait ko ba 15 minutes tandis que bino obeti concert à munene ya sala munene abi mutu moti siko a contester c'est que makambo le beza vrai a continuer ka mission azana pour ko aider azana pour ko aider bongo na mona mutabongo bon yeko tata mutu na ko to ko le bela makambo na te
tolobela kaka toloba vérité ya temps mosusu makambo oyo bato bino boyoki mais toloba mpona bato bajare wana te donc nga na temps loba makambo bato bajare wana te omoni ndenge toyaka mikili boye elakisi vie eza na haut et le bas ozomona mikili nyonso te bokoyaka bomona plaisir bozwi $100,000 botie na poche non oyo toyebi mikili ya confinement te mikili ya confinement même bato bele baoloba mwa boye mikili moko afo mikili ya confinement efrene biso na makambo ebele ezaka mpona makambo basalaire te bafutaka bino so nini non ntongo bafutaka biso neti ngai na mokili momba moto ayebi salaire na nga aza te monde entier moto ayebi mbongo bafutaka nga aza te bon wana nayebi so ete eza moto moko asoloba makambo mpo bamona ye mpo ayebana kua mpo ayebana na internet parce que mon internet toloba na vérité bato bayebani basaka babase na internet bato balobaka mabe ya bato sauf que bato mosusu baza na babase lokola babino mais boloba no mabe na internet te quoi mais mingi ezalaka bazofinga bato ne bosala siko mosala yango siko biso basalaka neti oui mais okasa bino biso okasa tozala mwa négligé na communauté po communauté balingi makambo bato nde oyo olobi yango nasolo bato communauté balingi makambo ezangazanga ntina na topesa exemple mona bi so osala émission olobi makambo ya bien omona bato baolinga so ofinga motu ndo bapanzi yango ndenge baomona yango danger to makambo motakala mais so moto aba makambo bato fo basaisir na motu na bango bato baolinga makambo ya bongo te eza bagenre ya bato oyo baoyo makambo ezanga ntina bongo motanga alobi makambo ya bongo bango bato batieka ozomona ntanga alobi makambo ya bien bato otieka te yango bato mosusu bakoma okota na babuzoba mpo bato batieka mais eza nango débat te parce que même bafuti ngai $10 eza salaire na nga même bafuti nga $5 eza salaire na nga ozomona awa na mikili awa nakopesa exemple moko bosalaka $10 par heure yaba $10 par heure 10 euros par heure bon nga sikoyo nde nabetaki yaba 12 euros mpe ezalaka merci nde nabetaki 2 heures du temps na kati ya bercy finance wa 20 euros attendez ok nango olingo ozala raison ye mutu esalaka donc ocalcule 2 heures donc wana donc oui parce que kasi on a bâti parce que awa bon totiki awa te bato kene États-Unis peut na solanga ba États-Unis ndi bafuta mon par heure bazora $10 par heure bon na mati bango $20 par heure il faut que no be ça des ça fait $40 donc des $50 longo belé c'est belé mais ça peut-être au moins le roi de soi qui ça on va débat des gens va mo boya on a redouté si ko ça les bino pas si bon na tinga ça langa pas cité parce que na beto betaka ba 15 concerts na Afrique tout ça 17 concerts aux États-Unis donc belbo ba pas mon ça n'a pas cité ça on pas et ça n'a pas cité puis musique ibanda biso tamba master oh ba moi tout temps ba master me souhaiter parce que oh c'est ma be pamba ba master belé ba weta na ba kesa ba futa ba ngote bafuta bango te yango on a tangue za te parce que bon c'est tout eza na Congo wenge musika wenge maison mère bafuta bango jibem piano afuta misena quartier la te afuta misena sikuyo okese ni zaiko te ngana tangi ba orchestre te natangi mutu te ba orchestre musu bafuta yone yebana na di quartier la te mama quartier te pas faire rigolo la pas futa ba mama quartier te bafuta bana kala mama vira mbo bafuta ba mais pas faire rigolo la pas futa ba bana kala mo na biso yo sakana te mais et pas faire rigolo la pas futa ba tunaye bon on est là faux débat ouais bon voyage te ba futa ndé obeta concert te ba futa ndé oh 6 mois rap yo somona 6 mois rap ba futa là oh mais confinement on a monnaie va libérer quand même bon mbongo papa voilà merci beaucoup 6 mois rap ba futa 6 mois ba il est rap il est rap na rap yo le maman voyage maman voyage il est rap il est rap bazali bato ba 2 ans rap banda no répéter donc balembi rap donc bakomo silika na samto ba silika leader mais chose ate ouais mais totiki le temps aussi ça masona mais résumé la biso ya lelo oko solani okoloba nini pona chana yo okoloba nini bat basela nini batu basala nini pona yo donc na monde ba ekina mno benga ba warrior bazaka ka pona fali pour benini pour to na to tala te dimo la kuta betelenga lisolango to tala clip ya El Mara the best ouais you the best ouais na to tala ngwa we bimi me mbala moko likolo par rapport à vie sur telle vie na bino telle vie na
omona ke yembala moko Ouais, makambo bazala plus mpona bango plus mpona ye be mpona bino nyonso normalement nana loba boye omoni makambo ya warrior d'ailleurs tolobaki yango na conférence de presse maintenant bongisa yango susu omoni biso toya kokuta mouvement kokuta toya kokuta leader asali déjà makambo na ye elingo loba nini ntango leader asali makambo na ye asali diske na ye ya droit chemin azwi déjà bafanatique biso toya kokuta bafanatique wana ya kokuta sikoyo biso fo tolinga bafanatique wana baadopte biso biso fo tobotola bafanatique kobotola obotola musala na yo te fo tolinga bango baadopte biso parce que musala oyo bango bakuti déjà bakuti musala pa ya moto oyo azwi biso na musala mais faut gagner mpe confiance moko boye ozomona parce que biso tokobotola boss bafanatique te mais tolinga nde bafanatique ya boss bakoma mpe bafanatique na biso donc voilà. Mais est-ce qu'un mot par rapport à résumé par rapport à Chana au bazela nini bazela nini quoi en fait. Ouais, nzembo bimi déjà bat bazoyo kan nzembo bat ba sepela na nzembo bat bazela clip ezobima na mois prochain. Non, c'est le 10 août clip et puis le 27 août déjà to chamba 6h déjà na ba réseaux sociaux. Bah mon amour extra clip quoi. Mais aux autres va faire nous basala nini parce que bon ngalo senga ba fanatique ba ra nzembo ba fanatique le umso ibisa bango ezalate à part ko pesa bango makambo bien ba mélodie bien na pesi wana maloba bien ba consommer yango ba télécharger nzembo donc ba o ba bien nteke nzembo wana bimi ba beta F victime ba commis chérie je t'aime ba mon nzembo puis ba télécharger voilà ba sepela donc mutu tozo ka nzembo sepela nango elo salinga bien yango wana voilà. Mais oui, en tout cas, na CPL Maka, c'est pour chawana niveau ngamo so na pas na parler na ebité te di mo laza na contredire ngaité quand on ba ne bandeli en tout cas ça te posana mais banzela ki les avant qui to bon c'est ma chance au télécharger na plateforme obeti na banani guitare wana donc mama wana lengi wana nazo ka wana donc ko mo chef de poule ebité masamba so ki a na guitare déjà na bandaki na accompagnement mtabeti ngoza Fridolin. Et puis il y a Oli Babeti accompagnement et puis Veta Babeti solo Alex Babeti synthé donc voilà et Waloba c'est pas Babeti guitare Waloba c'est pas Babeti guitare basse et puis to sali réalisation to sali ngana Vegino na Dea et puis na machine Alex mtazaki wana na enregistrement quoi la prise de son ouais mais père obi que ta Babeti Vegino to ngata mwa mukie ngala yo ke Gino na kusto bazana ba guerre a jeté. C'est bon on a la précision dans côté. Ouais, précision dans côté. C'est bon, merci beaucoup à to chité na biso en tout cas félicitations. Merci je dis moi là. Mon principe planning yo ya ko leka na TV, il faut ko leka na TV. Et là c'est là motu ko leka TV exact. Exact ouais. Donc ba courage belé puis so OK Belgique il faut benga ngai ba soleil dia tanu ba kuna. Ba tu ba makuna o ba desi la ndo na ndo ba desi la baza kuna. Ata ko be mission tata ba to ba ko soutenir je baza kuna belé. Nadège Doubalé na pesa mbote royaume munene ye va soutenir bino na be mission ya partager. Et puis na pesa pe bata Belgique mbote ba na pesa masialo mbote auto père de mère la bango na masanga je vais masamba. Et puis na pesi Barbara Maëla mbote na Belgique na pesi mutu na ngai Nixon na Anvers na pesi mbote et puis na robosa na te pesi na nga Gloria pe na Belgique na Bruxelles na pesi mbote. Et puis donc voilà. Aux autres tiki là où ça la chana yo. Te dis moi là pour te conclure na biso. En tout cas merci merci à trop. Moni les locaux de Sali faut continuer boy. Faut ngai lo na loba kosangana eligi ukabona. So bolingo zaki te ko ya te ko soutenir ndeko na biso. Ah aussi ko. Na pespe pardon te dit na pespe oncle Désiré boyi la mbote avant de la biso émission donc. Ole ko vient na pour kondo mdala exemple ça la poto. Pour kondo. Na vite na mongwani awa. Na fana wifi. En tout cas merci à toi. Na présenter mes condoléances na famille ya maître Kim Kabongo oya confrère na biso Kelly Katenda ba autobus papa na bango. Ah ouais. Papa na biso en tout cas courage na famille na maître Kim Kabongo Kelly Katenda tout ça va on est ensemble quoi. Tout ça là on a un programme tout. Ils sont toujours batandika toujours quoi donc te dis moi la pour te conclure donc pesa batno ba mbote vite fait bon auto non on a pesa mbote donc tu as mo mbatable masamba ki noa ni l'envoyer spécial du chef Papito Kindu di Mokonza Lemba ya Kindu José Mbwaki na Lemba bye risque musumari na Canada. Na bosanité la pesi Nanette Soki leader Gwada Eric Tente Masalanga Nganga na bosanité Degui de game maître Kenso le nécessaire na bosanité garçon cher trésor
Patrick Mbanga Mbinzo donc na Bruxelles donc peso mbote na bosa inte a fait Munzula papi Munzula wana bato bata Belgique donc tant okende kuna na bi ke opesa pesa bango donc Dieu si la ndona no père to tikelio plateau ouais ngape saka na ngoka donc ngape pona aussi ça wana suka wana po bato na pesa mbote na banda na nzembo non kene na biso kaka ndenge okende na biso kaka bon ngape pona pesa mbote na mutu na nga mas masamona et puis na bossa naté maître suprême Jolve Massamba et puis na bossa naté mutu na ngai Sandra Molokai de Molo et puis Jésus Maé full option die koleka na pesa mbote die koleka 13 gol ya Nzambe Jésus Maé full option yo na ko bossa la ote quoi chéri au motema de moi salozonga pardon poso ki ozongi te nakoa pamba moto ya beli liboma bamemake na sen pepe babikisaka malaria na vitamine te na midol te kasi na kinini na beli bolingwa lito kisi ya maladi na nga présence na yo nde obligatoire guérison motema na ngai eza yo kaka bebe yaka pardon salo zonga e soki ozongi te nakoa pamba posa na yo epa na ngai eza kaka love na ngai eza yo nalingi yo kaka Jésus Maé full option mémoire na ngai emeki kobosa na yo malheureusement nakoki te basouvenir eleki motema mpe emeki kaka koboya yo orke eza nango mosala punda nasengi ya abandon absence na yo liwa na ngai lito de Castro présence na yo nde bonheur mon amour lito moteme supporté ba déception et comme overdosé à quelqu'un maître à liwa ordonnance à médecin esengi présence à moto nalinga pene ya mbeto na ngai ponga na bika il faut lito de Castro pour na retrouver bonheur mon amour lito moteme supporté ba déception et comme overdosé à quelqu'un maître à liwa. Merci Fabrice Tchendela, Anelka Super Play, Please 10, Jolve Massamba, Teddy Mola, et puis Narbo Sanate, Kumbela Mokili, en direct, Mbote Nabino, bye. Mas Massamona.